Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, bafa nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Karine Mokonzi lisumu nini asala mabe nini asala eleki ya monene banani balingi balimusa Karine Mokonzi na internet pe na mokili oyo bajournaliste nini balingi balimusa Karine Mokonzi na net to na mokili oyo bamusicien nini balingi balimusa Karine Mokonzi na net to na mokili oyo bato basala bakombo nini balingi balimusa Karine Mokonzi na net pe na mokili oyo nazoloba ba oyo bayina Karine Mokonzi te nazoloba ba oyo baza na rando na Karine Mokonzi te me nazoloba ba oyo ezala oza na rando to oza na rando te oyina to oyina Karine Mokonzi te me oza na posa olimwisa ye na net to na mokili oyo eza nani boza banani boza wapi mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Maintenant, il y a beaucoup de quand tu dis que c'est dans la promotion qui on a des cours. Il y a beaucoup de Zambie dans la yebi qui na Congo. C'est dans la promotion dans les sous-failles par la Zambie. Ouais, nazo. Donc, quoi ça va te toquer sa conscience, hein? Tout faire que c'est exemple. Les choses à besoin de promotion ou bien n'est pas un atout qui est pas là. Tu n'es par exemple. Ok. Au départ, notre qui n'a pas master. Poste qui journaliste et musicien et après. Non, on a poste à l'émotion. Et puis, bon, le bain, après, le bain, ma campagne, on a un profil, tout film, t'as dit bon. Nicolo, on a besoin de promo. En fait, on a un tel qui, ça, on va vous donner des années promo. Bon, là, c'est là. Ok. Il y a des façons de répondre. Il y a des façons de répondre. Na makambo yo kosaki na caméra micro pour conscience no yiki kosaki. Na pena posa vérité te po ikinangi ba ite. Balukuta na bila na de commissaire numéro 1. Don lingamo makiasi. Ok. Kitoko. Tous les qui voilà après les sous parce que Karine Mambando ça l'a baby sa image orchestre oh. Et vous bandons manqué Coco Dianzombo. Papa no zungi la lilo okay. Yana no senga pardon makasi munene wana arepodo teti lilo ngakaka image moko yate kineti nali na sana ba délire na internet ba bêtise na solo no binatika na lokosa kete kutu bo ebite mutatinda ngana straboza junior kabananga ete Christelle mutabande ko mimanga te uzamu kola oyebi ni yozo sala Soko, gloire à Dieu. C'est les lots va nous une décision au week-end. Les lots m'ont a changé la maille attitude du monde. Gloire à Dieu changer. Mais quand on voit ça, la tour 0 ans au centre tout est au bout de licence à la porte. Et ce qui est aussi la porte le CP tout ce cas-là. Choix d'habissant.
de être soulagé. Pour ça, l'émission, elle est que tu. Autant elle comme bon, il me dit que je suis ta sœur. Elle me dit que je suis ta sœur. Et puis, on a un nègre à couler là, on a un yébi. N'est-ce pas que quoi? Ceux qui tom so ata na besoin tom so lo li kambu to sin bonde na ebili papa kana biso papa ba kota biso de ba kolisa biso tom so ko biso te zo na kopo mais tom so tele na kaka bi so na kia kana mwana ngata na tinda zo na kopo mba moyo mwana place zo miteli ke ndeli pe poro winga na sana mwana tuti asike ya ko luba elubili ya mkolo okay na emission bosele na mwana ya ki façon ko luba ya mkolo ke olingino lisusu ba problème te et qui beaucoup pas tout le monde ne comprenait ma vie pour moi nous tombons sur la terre tout comme on a été d'autant mais elle va reconnaître qu'elle est na sœur na you ou pas qui c'est personne il est là pour faire toi un problème entre bis une balai je ne pense pas moi aussi bien la aza un problème de aza na place à merde oui et pour aller l'onasi déjà de mon côté sinon esprit mon bénin d'accord okay moi bizarre je t'assure que maman est bon coup en plus ça rapide en tout d'accord oui les canons il n'y a pas de problème mais alors il côté ici et ça est là comme qui m'ont payé 12 on a coupé ta déposé dans mon tombé ta 12 ti on a mon tombé ta 12 ti on a mon tombé ta 12 temps oh kala yo kwa ni bulinga rob nsibat na be net boy yo mo ko misinga taser ngabe na ndimi na okay ngabe na sebeli na par na o lena be mon frère na sebeli na c'est le promotion on a consommé mangana lobelo mabeto na finga pour ba suta la fingi ta la sali bo po yebi pe nga soko ina na ko to kuta makasi to baluki o tinda ne pas bien so tinda ba na sinanga et puis on calculer bon monter yo mo yibi alors toi ça bien ko sale la nga kindule man te po ngape na star sans podium ko sala ko to te ko so te mon soso yo le baké ngape na problème et puis en fait il faut résoudre naka quand yo moko ma sœur au sait combien d'émissions mais émissions sont dans ça il y a ma sœur à la sauce dit c'est qui a posté neuf quand yo moko là yo lamu qui ozu ba pelle ya batuno ba bengi wana po ba manipuler ba ebiso le roi yo banga bango mona ba nzambe ba ebiso ke so pas boy te ba ke de jalousie so vous yebite po bilos ba musicien ba ke de jalousie po bebi ke ndé karina en sa promo ni comme na niveau pour aider telemela e ba comme rappeler a lo ba no bo sala bo ko ba ni ba rappeler pe to ko yo po lo ba ko na okay non na mele no mange to bo ça pour la pibe pour les baby sudi par rappeler te point ko yo po ba po na ba ba so kayanga non oh lundi no mari tika ma président tika lundi no mari junior kabalango okosha Pauline Koto kitoko peta et Christelle Fernandez tele no finga na ngati no kanga te no ni no bakaka vérité okay oh non ndika ngasa soki bien nanga o batali ko tuté na ki libanda ka ba appel téléphone nga saturé bo moni ko ndé na bon ndé ko no sabu na change mingi te kala mingi te téléphone e kanga ba saturé o non soki ko bon ça ngeza problème te a bon ça pina ba grand frère qui swati so ba grand frère ba relation ni te na est-ce que on a parolier est-ce que on est le na parolier no somba nzimo côté ngana to yeba na ki to yeba kuanga na badendo komba ni nyoni na ma compagne
na Héros Hotel, série Amour Amour. Attendons les bakouanga na badendo na Héros Hotel. Na ma campagne série album Amour Amour bazalaka. Oh lelo chez nazana ou bien il faut na ici na batu na ça do yo yesu to yo ya na o comme non. Pour nous lingo comme ça na placement na bafana nani. O mo te no lingo na sika maison ya te. Et ya te po ki mon pa mon PC côté na ngamo ki mon PC côté na o sika. Oh. Et on doit matin na taxi, on y taxi. Ma voiture a baquette, par contre, on a 3 personnes, les bossos, des bisous, on a un côté, la voiture, on a un 5, mais bisous, on a un côté, on a 7 personnes, qui nous toquent 10 000 babas, ceux qui babas tali, toquent concert. Est-ce qu'on y est, série, ou un bazalaka? Oh, les lots, comme ça, on va frère, Mario, c'est le bazalaka? Série, tout là, quand on va montre. Bazalaka? La série wana poto il faut les kana karibu la baronne il faut les kana karibu tina comme ranga na matana bilamba et zwanga ta embouteillage na raté karibu raté pas na ngazwa na mati na zwa na ngana na 24 to kutali na karibu pas on se charger de kina r wana bazaka la frère wana o lelo il faut ce gars ça na promotion ngana boité peut-être maté et côtier a bonis tapena ba frère na biso o aller ça tinzio. C'est la team du c'est bon la soupe cabana numéro dans la province parce que abonné la page bon mon babé là d'ailleurs ça mon père là no bi la soupe quand il bâtit tu vois so y ira na mama yo lo mama yo sala makambo na yo comment que na lo bani c'est que c'est hypocrite pour ceux qui expriment comment on va nous faire la bataille plus mais nous avons pour ça un peu bien temps oh yo mon père yo moi sous moto yo qui bon moto yo c'est qui bon moto yo n'importe quoi bah qui danger le centre le son micro dans des harmonies caméra moni projecteur ba chelio micro na batu na sima le belo o mimoni oyebi ke batu ana nde bon oyebi ke ngana mono bon te wana yo mo oyebi okay no mo bon te ngana mo na ex master na nga misia mboka na biso ce que le titre belé non on a qu'à bon mode ce cerveau est chauffé on sali na zongi sera quoi on a des nœuds qui master et bardé et parce son outil na ba elelo ba yo kuto déjà mukanda ba yo kuto déjà poto yo yebinga na to bana ya mukanda ti si l'entourage né oh yo moni te ke bet ba moni onze bat ba moni onze ba comprendre te ba pe na la baronne ka ye mo ko ma sœur parce que ba fa na ba ka ta kanda ba be otinda maintenant yo mo ko yebi ke quand tu dis que c'est dans la base promotion na ki poki na te ko na yo mo ko yebi na nzambe na lola yebi ke na Congo c'est dans la base promotion na ndenga suri fa ye pananga ta na nzamba ye donc ko ça ba to ko sa conscience tant tout faire que c'est exemple les choses à besoin promotion ou bien n'était pas un atout qui est pas de tu n'es par exemple pour moi dans ma bête dans le bac au départ on a qui n'a pas master poste qui journaliste qui musicien et après on a poste à gauche et puis bon le bon pour après le maman campagne on a profil oh tout finana ok pendant que vous avez raison en fait bon na lobi oza na raison ya koloba makambo mosusu oyo bandeko Karine Mokonzi na ya Fabro oyo ya bango ezalaka vraiment amour Karine Mokonzi na Fabro bavivra relation ya musique ya amitié pe ya amour ya mwasi na mobali na ndenge ya solo pe Karine Mokonzi mobali ye alinga na kati ya bato wana nyonso oyo mobali Karine Mokonzi alinga ezali nde Fabro donc bavivra bolingo moko ya solo bolingo moko ya makasi yango wana
oyoyo eza kudir lisusu mpona Karine Mokonzi parce que soki Karine Mokonzi akende pa wata mpona déception ya liboso ya bolingo nakanisa bolandaki Fabre aloba ye moko moto alongola Karine pembeni Karine mpe atikali kodiskite yango te bien sûr na kala Karine awana koloba ye moko moto alongwaki pa ya Fabre akende pa ya motu na ye mais wana ezalaki na cadre ya souci ya bolingo na cadre ya kokanisa ya ye mobali oyo alinga ya ye camarade ya ye oyo baza kokontinue baza kosala mosala elongo sikoyo ntango atangaki nkombo na ye en tout cas Karine Mokonzi esalaki ye esengo asentiraki amour bien sûr ayebaki ke moi eloko moko eza na kati ekoderange moi moto moko aza na kati azoderange mais nazoloba kote miziki te kote mpe makambo mosusu te kote mpe promotion te mais kote eloko kaka kote donc merveille Yamado nde mutu abangisaki Karine Mokonzi mwa moke mais à part wana Karine Mokonzi azalaki vraiment mécène mais tala susu déception ya monene oyo Karine Mokonzi auti kozwa en tout cas naza même pas na maloba ya koloba ni sika wana bon nasukisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu lazana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.